Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Esengo mingi ya kukutana bino lisusu mokolo alelo balandi nyonso magazine Kinshasa na biso. Ozo continuer toujours ko informer bino pe ko pesa bino ba vraie réalité à Kinshasa. Tofon l'édition biso ya mokolo alelo pona ko pesa bino ki plus de 800 000 élèves finalistes ba présenter qui test et dissertation mokolo alelo lundi 31 août 2020. Reportage ya Hervé Zaka. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST na mokuse Willy Bakonga a lancé ki mokolo ya lelo lundi 31 août 2020 ba épreuve hors session ya examen d'état 2019-2020 sur étendue mobimba ya territoire national. Willy Bakonga a annoncé que likambo oyo esalami malamu ndenge bazalaki ko sepela esalema malgré pandémie ya Covid-19 oyo eyaki kolongola espoir na bana mususu oyo bazali kokanisa ke année oyo kozala année blanche kasi pona ye asepeli po ete année ekomi na suka pe bana ba participer kitoko. Constat na biso KNB esalamaki awa na commune ya Ngingiri mingi na école oyo koetima esika bana balekisaki ba épreuve na bango kitoko malgré to assistaki na quantité pona baboyaki ete ba caméra ekota kasi na sortie bana balobaki boy. Bon, en fait, l'examen, ça s'est passé très bien. Bon, comme on le dit, rien de facile. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Donc, ça s'est passé très bien. La dissertation, la jeunesse, c'est pas encore. Bon, je suis sûre et certain. Non. On a respecté le geste barrière. On était assises un par banc avec le masque, tout ça. Donc on a respecté le geste barrière comme l'avait dit le président. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Oui, j'ai bien travaillé. Le sujet parlait juste de la jeunesse. Je me rappelle plus bien du texte, mais ça parlait juste d'une jeunesse un peu plus moderne, un peu plus modérée et une réflexion palpable, une réflexion un peu plus intellectuelle. Si on s'est un peu retrouvé parce que avant déjà la pandémie, avant le début de la pandémie du corona, nous avons eu pendant les semaines, pendant les week-ends à pouvoir revoir nos matières à l'école avec des tenues bourgeoises. Nous sommes venus, nous avons étudié. L'examen est bien grâce à Nzambe. Il est bien. Ce jeune à côté de la jeunesse s'enfuit sans jamais revenir. Il a sûr et certain qu'il a travaillé bien. Vraiment, l'école c'est à féliciter pour respecter la geste barrière. La distance, laver le main, tout qu'on sort. Naza a étudié à lycée Monaco. Il y a promo Idi Amin. Ils ont Ngingiri sur avenue Bambili numéro 80. Non, difficulté de côté nango, ils ont juste vu à Mbongo, Bafré. Donc c'est un peu ça difficulté dans le sommet. Tout sera mieux grâce à Dieu. Bon, examen qui n'a très très bien. Malgré la difficulté, je suis na ba idée, ba pensée, mais ça a été bien passé par la grâce parce que tu préparais qui déjà pendant le confinement. Donc nous c'est qui n'a bon, distanciation zalaki tout le monde a bon. Port ya cache zalaki et dans chaque porte il y a salle. Les zalaki na ba lave mais on a au sur la maboko avant d'entrer dans la salle.
Et après sortir aussi, tu seras Maboko. Donc, tu respecter ces barrières pour éviter la propagation de la pandémie à Corona. La vie est une bicyclette, il faut travailler pour ne pas perdre l'équilibre. Très très bien par la grâce. Bon, sur 5, moi 3 demi dans Angola Nzambe. Depuis fond, forme et présentation. Selon le service de communication et ministère de l'EPSP, 818 667 candidats il y a cycle long ba participer qui na ba épreuve oyo P 5575 il y a cycle court soit augmentation moko il y a 15,4% il y a ba candidat P 9,9% il y a ba centre d'examen. Donc pour na Kinshasa, ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamutu y a lobby que 153 000 élèves finalistes oyo ba participer na ba épreuve oyo malgré ba doute ezalaki kasi ekokisami. Donc merci na ba kondia mboka pour na ba précaution sur bazwaki pour être année oyo ezala blanche té. Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ayambaki quelques gouverneurs ya Est et la République démocratique du Congo na ba députés nationaux élis à Kinshasa. Reportage Yanatan Siata. Na souci ya koyeba na mozindo mainyoso etali insécurité na partie Est ya République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki samedi 29 août 2020 na Butu na cabinet na ya mosala ya Union africaine ba gouverneur ya ba province ya Ituri Jean Bamanisa Saidi ya Nord Kivu Karli Nzanzu Kasivita Teongwa Bije Kasi ya Sud Kivu. Délégation ezalaki conduite na vice-premier ministre ya intérieur Gilbert Kankonde. Ba discussion na bango ezalaki mingi sur désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Voilà, les questions qui se posent à l'Est sont d'ordre d'abord sécuritaire et suivant tous nos rapports, nous avions reçu l'invitation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour venir discuter de ces questions du DDR communautaire et nous avions eu l'occasion de faire le tour de plusieurs ministères impliqués ainsi que de bailleurs de fonds et son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur nous a conduit auprès du chef de l'État pour lui faire rapport du compte rendu de ce qui s'est passé. Et le DDR communautaire peut se résumer à des investissements beaucoup plus conséquents au niveau local pour pouvoir résorber le chômage, résorber la criminalité à travers des activités qui peuvent être passées par le route des dessertes agricoles, l'agriculture, l'administration aussi qui doit être renforcée par la justice locale et par une vraie prise en main de l'administration et de tous les problèmes qui se passent chez nous à l'Est, qui est une zone particulière qui est proche des autres pays en état d'avancement et pour lequel nous devons nous rattraper un certain retard. Après le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, kaka na même Boutouana, ayambaki lisusu, kokisi ya ba députés nationaux élus à ville province ya Kinshasa, oyo bayaki ko présenter ye ba félicitations na bango pour na élection, pe ko talisa ye en quelques lignes makambo oyo nyoso ezali koleka na ville province ya Kinshasa. Nous avons échangé, il y a eu des interventions des responsables des districts, c'est-à-dire des circonscriptions électorales de Kinshasa, le 4, et il a eu une oreille très attentive. Nous avons parlé des problèmes de l'insécurité, de l'eau, de l'électricité, des problèmes de construction des routes, des routes de dessertes agricoles. Nous avons fait allusion à l'emploi des jeunes. Nous avons également parlé de financement de la classe moyenne, notamment les microcrédits. Bref, nous sommes satisfaits. Pona Godard Motemona, président ya kokisi ya ba député élu ya Kinshasa, ezalaki rencontre moko ya malamu po président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki très attentif na nyonso ba élu ya Kinshasa balobelaki ye kutu
ayebisaki bango bayaka chaque fois soki occasion epesami po bango nde bavivaka pe bavandaka na population esika moko. Donc à chaque fois que babanda kokutana ekozala malamu po azalaka au courant ya maye nyonso ezali koleka surtout na kati ya population na ye. Kinshasa eleki partout. Population, artère politique, pe ba militant et sengeli ba respecter ba kondi ya mboka pona kozala na ba institution forte wana maloba ya CG ya IDPS ki basa liboso ya Conseil national ya parti. Ndeti kaka na Assemblée nationale, 2 points ezalaki inscrit na ordre du jour. Ba réponse ya secrétaire général ya UDPS qui basa Séraphin Oumba oyo abandaki ko répondre na question orale avec débat liboso ya Conseil national parlement ya parti. Pe liloba ya président ya Conseil national pour la clôture ya session yango. Séraphin Oumba, secrétaire général ya UDPS qui basa a répondu qui surtout na ba question liée na bonne marche ya parti, ba projet pe ba stratégie ya IDPS qui basa kaka na ko participer na élection ya 2023 te mais ko gagner pe ko soit ba élu na 26 provinces ya République démocratique du Congo pe ko zala représenter majoritairement na ba assemblée nationale provinciale pe na Sénat. Actualité oblige, respect ya ba institution. Il y a autorité établie, nde ezalaki essentiel. Il y a sensibilisation, il y a secrétaire général, il y a UDPS qui basa Séraphin Oumba, liboso ya Conseil national. Nous devons transmettre les solidaristes, le respect des lois. Et sur le respect des lois, je reviens et j'insiste. Parce que nous sommes l'UDPS et notre statut le dit comme cela. Qui dit respect des lois, dit respect de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas, au nom de notre drapeau, bafouer les emblèmes de la République. Vous ne pouvez pas, au nom de votre appartenance dans ces partis politiques, ne pas respecter les chefs du quartier établis par la République, ne pas respecter les policiers. Vous ne pouvez pas, au nom de notre parti, ne pas respecter les gouverneurs ou n'importe quelle autorité de la République parce qu'ils sont l'émanation du président de la République que nous tous nous avons élus. Donc il faut faire la part des choses et cet exemple ne devrait venir que d'ici. Parce qu'en tant qu'UDPS, nous avons le devoir de marcher dans la droiture. Parce que nous sommes regardés à double titre. Notre comportement, s'il est négatif, c'est si le chef de l'État convient ça. Regardez ce parti, il va encore leur donner un deuxième mandat. Mais notre comportement positif nous donne la chance de refaire le deuxième mandat pour le chef de l'État. Donc soyez vigilants dans nos faits et gestes, surtout que nous nous appelons UDPS. Nous avons prôné la non-violence et rien n'a changé dans nos textes. Partout où nous sommes, nous s'adresse à la jeunesse, enseigner, porter ces messages-là. Si on aime vraiment les chefs de l'État, on veut qu'ils fassent le deuxième mandat, nous devons marcher sur ces principes. La non-violence, le respect des institutions établies. Notre ligne du parti, c'est notre ligne du parti. On ne peut pas l'imposer à l'État. Notre volonté de bien faire, c'est notre volonté de bien faire à l'interne, d'où la formation de la jeunesse. Mais nous ne pouvons pas nous substituer aux agents de l'État, commis par l'État. Parce qu'eux-là sont l'émanation du chef de l'État que nous tous nous avons choisi. Qu'on l'ait aimé, qu'on l'ait pas aimé, il est le chef de nous tous. Et nous, en tant que l'UDPS, nous sommes appelés à l'observance stricte des textes des lois et de l'autorité établie. Nyonso ezalaki clôturé na mot de clôture ya président ya conseil national ya UDPS qui basa Frank Makaba oyo a signifiaki na exécutif ya parti qui contrôle pe ba grande orientation ya parti nde ezali objet ya travail quotidien ya conseil national oyo ezali représentation pe aspiration ko banda nanu na base ya parti pe kokoma likolo po yango nde ekosala ite parti ekola lisusu pe ba impacter positivement na kati ya politique ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Vous ne pouvez pas, au nom de notre drapeau, bafouer les emblèmes de la République. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi assistaki na bobsek ya maître Sylvain Kabouya avocat na baro ya Kinshasa Gombe. Boza plus de détails na commentaire ya Nathan Siata. Famille présidentielle ezana matanga po bautaki kobungisa
moko na bango mobali ya tata mwasi ya mokonzi ya mboka maître Sylvain Kabuya Mulamba di Tanta atikaki mokili mokolo ya le 19 août 2028 ya maladi moko ya tango mokuse. Avocat na baro ya Kinshasa Gombe ba obsèque na ye ezalaki organisé na explanade ya palais de justice na respect strict ya ba geste barrière na pandémie ya coronavirus. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko pe ayaki kosangana na famille judiciaire pe biologique ya Mowei pona ko rendre ba dernier hommage na maître Sylvain Kabuya. Na kokoma na ye chef de l'État akendaki ko s'incliner liboso ya nzoto ya maître Sylvain pona recueillement après a consolaki mwasi ya Mowei pe bana na ye. Licencié en droit Maître Sylvain Kabuya a salaki pe lisusu ba étude na École nationale d'administration ENDA. Azalaki na parcours professionnel moko exceptionnel na kati ya magistrature. Azalaki tour à tour substitut ya procureur ya République, président ya tribunal ya grande instance ya Boende, pénalisala na province ya Équateur, président ya cour d'appel ya Kinshasa na Lubumbashi. Azalaki pe lisusu premier président ya cour d'appel ya Kisangani. Maître Kabuya Mulamba azalaki pe membre moko très actif ya ba différents mouvements socio-culturels pe politiques. Et sengeli ko signaler pe présence ya maman Marthe Kasalu oyo azali mama ya mokonzi ya mboka yepe azalaki présente na matanga. Vice-premier ministre, ministre ya intérieur pe sécurité Gilbert Kankonde na quelques membres ya gouvernement pe directeur de cabinet ai ya mokonzi ya mboka Désiré Cachemire Kolongele Uberonde. Coaching na lingala eza programme oyo ezosalisa bino pona koyeba kosala business pe pona développement personnel. Pona kolanda yango bosabone gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Tolobaki leader azali nécessairement décideur te, azali nécessairement chef te, mais azali mutu oyo apesaka nzela, mutu bato alandaka, mutu bato ayokaka. Pourquoi to lingi bato bakoma na leadership? Leadership ezali o mingi to monaka awa te d'une manière erronée na Kinshasa et que mutu mo beaucoup mo benga leader en mouvement parce que azala ko l'orchestre, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais leader azali véritable mutu oyo apesaka orientation na bato moko boyebele et puis il est toujours au service des autres. Leadership to zalango besoin pour na ko mener ba business na biso, ba projet na biso, ba entourage na biso, pourquoi pas communauté nabiso. Vrai leadership et pe sarandela ya kitoko pe memarabato toujours nanzela ya malamu. To quand biso to africain tant ba parents nabiso ba discipline nabiso et puis ceux qui se comporter malamu kaka ba même parents wana ba fortifier rabiso ba pe sarabiso biloko malamu. C'est-à-dire exactement lokola leader azali mututé oyo oza ko sala n'importe quoi tout na ye atiki yo kaka bongote. Mais leader ala kisaka ndenge ya kosala bokoza na musala mutu mususu ayebi ko komate surtout na musala na biso journalisme mutu ta mususu ayebi ko komate mais alobaka comment article boy sala article boy mais un vrai leader yeboko simba bikinaye akobi ndenga komeli pe ndenga pesi bino nyonso bolobi bina yeno stylo na modèle ndebiso to Rolanda. Un vrai leader ne s'arrête pas à donner des instructions, mais un vrai leader démontre et montre comment faire. Et puis, vrai leader, il imite la manière de faire. Et sur le leadership, l'équipe il imite la même manière de parler. Sur le progresser, coaching na linga la yango coach Jimmy Mukendi azaliwana pona ko servir bino d'une certaine manière parce que c'est très important. C'était moi Jimmy Mukendi, votre coach, pour vous motiver, vous booster, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de votre vie. Cardinal Fridolin Ambongo akitaki na Saint-Antoine pona kokulisa mikolo pe kokomisa paroisse doyenne. Reportage ya Hervé Zaka. Cardinal Fridolin Ambongo oyo azali archevêque ya ville ya Kinshasa ayaki awa na paroisse Saint-Antoine de Padoue na commune ya Bumbu
Po na misa monene oyo ezalaki caractérisé na makambo mibale ya liboso kokulisa mikolo pe kokomisa paroisse Saint-Antoine de Padoue doyenne ezalaki esengo makasi na bakatolike nyonso ndenge tata cardinal ayambamaki na banzembo pe mabina ya bakatolike nyonso ya contre oyo. Misa esalemaki na esengo na présence ya ba invité ndenge na ndenge ba homme politique pe bazalaki wana kaka pona kosepela ensemble na bandeko na bango ya bumbu pe ba fidèle catholique ya ba paroisse misusu pe ba yaki kosangana pe kosepela na bandeko na bango ya paroisse Saint-Antoine. Sepeli mingi na misa ndenge leki malamu mingi na sepeli na création ya doyena Saint-Antoine to soutenir cardinal na misala oazo sala yango to ko soutenir ensemble nazali ki invité nazali mona mabele ya ngiringiri yango ba invité kinga awa na kati ya bumbu na sepe mingi kwa accompagner cardinal na misa lelo esengo eza munene que en tout cas ndenge papa cardinal aye a honorer biso que eza mbala liboso pa comme pa na biso awa banda comme cardinal en tout cas to sepelaki mingi apesi biso lokumu lonene pe andimi kovanda na biso ti na ngonga oyo esengo ezali que tokomi doyenne ezali paroisse moko tozali kosepela parce que tondimaki te ke Saint-Antoine ekokoma doyenne mpe esengo ezalaki cardinal ezali mbala ya yambo aya na paroisse na biso akoma na Saint-Antoine nde esengo monene yango wana. 50 ans après paroisse Saint-Antoine de Padoue et comme doyenne, il y a quelques paroisses, il y a contre Oyo. En tout cas, Sengo Ezalaki Mokolo ya lobby na ba catholique nyonso. Après plus de 5 mois, il y a état d'urgence Oyo ba église Ezalaki ya kokangama. Kasi lelo lisusu ba moni tata cardinal pe basengi merci na visite ya papa cardinal na paroisse na bango po esali kitoko na église kofongama na paroisse Saint-Antoine et komi doyenne et sengo makasi na ba catholique ya commune ya Bumbu. Bakukula sakramento ya kotisa. Wakuli kotisa, bakuli et Tina nini son. Isanisi biso lelo pote tokoka osangana. Kinshasa, et l'équipe partout.
Mwimba Texas grand quartier oyo ayebani na mboka na biso akufaki mokolo ya lobi dimanche 30 août 2020. Boza plus de détails na commentaire ya Dorsana Nzeba. Quartier monene oyo boyebaki na mboka mobimba na kombo ya Mwimba Texas abandaki kolite contre discrimination ya bandundu. Akufaki mokolo ya lobi dimanche 30 août 2020 suite ya malaise. Kasi liwa na ye esalaki pasi na mitema kobungisa quartier monene boye na mboka. Quelqu'un ndeko oyo basalaka ne musala moko boyoka bango. Bon, ngana ali quartier international ya RDC. Na bana ko voulait pas ya président Mwimba Texas na Inter-Africa. Alors que mes soucis à mingi qui tu as lobi tu as un entraînement voire même na dojo kuna na école technique tu connais aussi karingi na barre pour disputer mercredi photo démarrer ba compétition tu as surpris tu vas benga ça partir à 14h que présent à kufinde tu tika mama mtoza na tu connais ti place kuna somba pale kuna na matadi mayo nde mwane wa liboso Glodio atkali responsable aba maramuna et ndako miko expliquer bisoti papa 4e jour donc dans 3 jours avec mal à l'aise na bano senti mal le 4e jour nda okufa yango pe bisoti avec na ba collègue musu to zaika to landi pe explication ya mère na palin donc pour na biso ça biso matro si tout ma pour na biso to utana mozindo et pas l'Inter-Africa souci ma mingwana mada père a contribué à trop pour na biso na masoto bundi ba combat Tirboking abimisi biso na ba livre abimisi biso na ba film etilelo bon elo kwa to ko bosa na eti place aza kuna molimo ne pesa kana kimia bon naza kacheri ya chunga bana regretter kaka wana za père aza monument to bundi na trop père wana na histoire ya monde na biso na kati pena otobenga baliso bon lobi kaka tozaki na entraînement na technique ba bengi biso bon au père akufi besali biso passé tozo regretter kaka nyonso toza mabongisi ya ye moko diable wali kola salaka nyonso toka topesa ngo totalaka photo kundeka na honneur ba souvenir na tika na ngo mingi ba travail oyo bakisa pona biso entraînement bakisa pona biso ba vitesse oyo so to komi nango ba grâce ba père wana namoni yango esali ngai pasi mingi na mutema wana zali bena papa na biso to bundana ye na sepeli esali biso be pasi na kata mutema pena souvenir bien na tikali nango abandai ko futa ba kacher bien azo futa bena ba kacher bien ninga te ba kacher ba souffrir soko bundi pena komba na ye apesi yo mbongo na enveloppe ya bien et pe mutazanga mabe na yete bon message wana en tout cas vraiment esalinga pasi salinga bena pasi na mutema po père azalaki bien père ayebaki ko solola ayebaki ko fanda na bato do nyonso ezalaki bien bon souvenir na ye mingi na koloba père ayebaki pena ko kabula na mutu nyonso ayebaki ko kabula na mutu tout donc ce que pembeni donc okolela trop te ozalaka bien esengo na ye yango esengo na biso tout vraiment likamwana esali biso pasi na motema lobi tozalaki na morgue tokoti yango na morgue vraiment ndenge tobenganaki vraiment tolelaki vraiment kolela ya kosakana te vraiment aza leki oyo akutaki biso même jour asorti officiel na ye nga nazalaka na bakomba wana na Kasaou na Mingue di Bar vraiment a progressé vraiment dans le sport. Mais souci kaka azana très jeune, il fallait continuer. Nzamba bengi za nzela biso nyonso mais ezaka souci parce que a joana ko ina ko tika bisote. Bon souvenir na tika na ye pour ndenga organiser club na ye et puis ba participation na championnat vraiment et marquant à moi belé surtout sortie officielle na ye tango abimi kache premier combat na ye oya Abeng Sarabiso, tout ça, quand la machine de guerre, pauvre Jackie Chang, tout ça, vraiment moins belé, après ça, moins valé parce qu'il y a un ancien belé. Vraiment, c'est un souci. Le roi les locaux tout au Bengana qui tous les quartiers, il y a Eloyo, tout ça, dans réunion, dans Madimba, dans le club, il y a Maître Aniata, pour te dire, tout le monde préparer vraiment parce que tu perds déjà Baoba dans le RDC. Ouais, ça, les passe ma casse, Bazaba Baoba. Pour biso to na masano ya catch to koti bango déjà na masano
Donc ça souci pour il peut défendre un catch technique donc catch style plutôt de l'ingamingi et catch moderne il peut ça parmi bateau va défendre même style et souci ma casse ming pour ça va kuluto c'est ngende basa na no ba encadrer pour ça ba encadrer à munene souci ça rapport qui avant tout yango na monto zo regretter tant que kuluto Mwimba Texas Grand Quartier mais azalaki pe lisusu activiste ya droit de l'homme. Tokosenga ke misala oya bandaki kosala esuka wana te. Donc l'état to bandeko mususu ba continuer musala oye ya bandaki kosala. Kinshasa et l'équipe partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki tellement ebele ya kolanda magazine Kinshasa na biso kasi comme na suka soki bosepela ki édition mokolo lelo bopesa merci une équipe rédactionnelle Mobimba NB Hervé Zaka double pour moi azalaki bongo na sima caméra na tonsiata na réalisation pe coordination ya Jimu Kenzi kaka ndenge to misa ko sakabino botikala ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino